na affaire na ngai mikolo nga muto apesa nga abotenga ner makasi ya petit singe. Petit singe. Na elo lelo. Moi ma question est ceci. Scénario tout bozo monter pour na zemi. Scénario tout bozo monter pour na libala. Nasuka nango bolingo prouver banani. Na mundandaki ndeko nanga Rafin Tumba. Abetaki lisolo ya libala. Alobi babe ngo libala dekaja midi. Yo leki na émission na 12h au ville pandé Yvette Kalombo petit singe ngana rolokela yo. Na 13h na yebisa yo que tu ne vaux rien. O atana niveau ya linzaka Yvette Kalombo te. On va arracher les parents tilelo. On est là comme malongate. On va mona ba capella un petit mendiant na capella ah o senga senga bala. À part cause la mendiant ko senga ba du bagage entelo wana ngote. Do yo à part koleka na YouTube ko finga ba tu ko senga à part cagnotte yo ko sa pe musala po je $100 na ndenge on est tout travailler à paix des fois. Oui, malamu na Ave Maria Télévision, chaîne panafricaine, chaîne par excellence, pardon, chaîne Banamboka, chaîne O et Sangisaka Afrique Mobimba. Tout ça de cœur, na bande on a biso bazonyo comme en Ukraine. Nous sommes de guerre avec tout le peuple africain. Bazo passé battant moro difficile en Ukraine, peuple ukrainien, tout ça de cœur na bino guerre. Et ça quand il y a la guerre dans un pays qui a shooté mais tout ce qu'on a la guerre na ndenge na biso na ndenge ba Kinshasa ba guerre net oh ils ana batu ebele baza engagé na guerre on va mourir de la presse tara kombo mourir de la presse soda makasi ya internet le bezaki anniversaire ya Mami Bidin bomona ki ba réaction et manaki de partout batu bakomaki na moni ko tunene a souhaité Mami Bidin à joyeux anniversaire na moni ba mora de la presse na moni ba Gloria Olangi na moni ba grâce temo passeport rouge na moni pe ba chinois mal intentionné ba commenter ba fingi ba komi mais nga affaire na ngai mikolo nga muto apesa nga abotenga ner makasi ya petit singe nga elo lelo to mengembe ko vanda na auto solo la place ozali na yebi ko ozali ba kwa olanda nga tiana nu cheve to solo nanu tiana nu chaise pardon cheya ovanda no chekiti to solo la oyebisa nga ozaka race nini outa wapi ozape mutu ndenge nini bando sala badia lelo bando sala ki Sankara o sala wana osuki wapi Sankara muninga asala ki Sankara na ye lelo aza domestique riche a patron s'il faut compter parmi batu o basimbara chikon na mbongo na biso otiape Sankara de kunta na kati po alonga nzala alonga mikili akendaka poto pamba Sankara peut partir en Europe quand il veut so yo petit singe marambuyo salara qu'est-ce que tu en bénéficies? Moi c'est qui te roi Yvette Kalombo wetu wakwetu Mami Bidin lobby ba champagne peta marina ndenge moko ya kosakana te Yarmik Falay manager d'élite de ville converse l'aide de l'internet na boka hotel maka la fort na raisonner au lelo na pesi au beauté bomonaki makambo ndenge za l'autre fois na lobelaki anniversaire ya mamu wetu Mamu Yvette to lobelaki yango na ba trahison nyonso eza na kati wana tout on avait essayé de parler. Et aujourd'hui, comme tu en as matière ezali, zemia à l'express, matière ezali, père abeti mukoto moko o yemoro ayebi source na signification. Na mona ki pe mère a sala ngong émission, na mona ki lien mo bona klika kite, na moni mère asimbi soulier wana azoku misango na ebité basuma ki ngo combien d'euros. Donc ce que moi je vais dire sur tout ça, to kolemba ko lobela yango te ndenge bango balemba ko finga grâce te moté. Tokolemba kolobela yango te ndenge balemba ko finga Mamu Yvette wetu tokolemba kolobela yango te ndenge bango balemba ko finga ba américain engagé te Ange Kaka américain engagé dans le lot format sananga opé sa position te mena ebike tokoyamba o kaka omoni eloko neloko ezalaka na ebandeli pe na suka na tout ce qu'on fait dans la vie, il faut toujours s'entendre que makambo na osala na oke nango boye mesuka nango ezala boye. Même si tu te caches sous l'eau, yeba ke mayo zo bata mawana un jour mayo wana ekauka, il n'y aura pas
un abri pour te cacher, okozala exposé. Ata oloki na butu, oloki, Nzambe oya lola, ayebi un jour, aosuki sa kindoki na yo, ya kuku, eyebi mana poisa. Moi, ma question est ceci. Scénario tout bozo monté pour na zemi. Scénario tout bozo monté pour na libala. Na suka nango bolingo prouver banani. Suka ya film, bolingo prouver banani. Bozana muto ko prouver te. Bozana muto ko prouver te. Cible na bino za Yvette. Yvette ne vous a pas demandé à remédiatiser libala na bino. Yvette sa tindi bino te. Mutu na bino asala bazemi ya AliExpress. Na mundandaki de onanga Rafin Tumba. Abetaki lisolo libala. Alobi babe on libala dekaja midi. Rafin Tumba pena koti ba détail la ba four salité place bazola ba nyonso on a précipitation. Nyonso on ezali vouloir prouver le monde. Il faut vivre nga et ndenge pasteur John lobaka nga. Do yo na yo. Donc il faut faire des choses pour toi-même. Le vandi penda boyko la mungi na tongo abet kitenge obingai eloko na sala na journée lelo na sala ngo pona Rolanda petit singe te na sala ngo pona Rolanda pédou la double sim te mais na sala ngo pona ngai nga je le fais pour moi-même. C'est ce qu'il vous manque. Vous êtes embrouillé trop dans la vie. Vous sali ba erreur trop na vie. Yvette Kalombo déjà nzamba pambolé déjà maman na Meshach maman ba américain. Zamba Pambola ya zana grand garçon. Hier j'étais chez Yvette. Mon anniversaire na moni Meshach a commélié et les grands ala mwana. Meshach a commélié pendant la papier a souhaité joyeux anniversaire. A salué ba papier na ba dessin. La maman était heureuse. Comme on a petit garçon a souhaité ba veille anniversaire. Yango na sima nyonso wana parce que Yvette Kalombo aza adversaire na direct parce que ngana Yvette toyoka na raté. Tikana monter ba scénario ba zemi tikana sala boy et le ba tamura grâce temo ana zemi te bato tuyo potana ba muto na zemi muto abala azui pezemi ça est-ce que yo zemi na yo no prouver nani. Est-ce que dans la logique des choses libala pende ça les marins nenge libala wana ça les maki bon yo petit singe les gars na mission au ville bande Yvette au lo ba n'importe quoi do lo ba marambo kuto za na maîtrise na ngoti na bato ba ya marabino moi je ne sais pas ngalo bango souvent so na oyamba on émission na ngana moniki tu n'as rien de spécial ya kopesa ba abonné na biso na olongola yo na ça bena bet kitenge mon frère coupé kata muto marambol besoin important et puis na oyebi son ndekonanga quand tu veux venir dans une émission il faut eba nini okoloba pe nini okosala na oyamba na mutu ta yeka ka boy par sentiment pour ça na posa koloba na tieli caméra na tieli micro akomi koloba n'importe quoi nyongo nini oyo Yvette azango boyebisa biso ba américain to ça na cagnotte to futele nyongo wana biso cagnotte na biso za dollar na ndemo sakanate parce que dollar est uta chez biso na Chine dollar est à ya ba américain dollar chinois à la raté nga deux fois la seka bino deux fois na sabonara na ba chaîne na bino deux fois na la analyse na bino ezate parce que boza spécial to boza ilo mo bo en plus bo bakisa na mutu nanga mais na deux fois pour na seka bino neti oyo ma welisa apuchu moi ça bosoto azwa bébé Goutia bimia ma puchu asala live azenga wa champagne boye mambolina maginga bois au service plaisir bébé Goutia mais en réalité bébé Gouti moi na bateau mukolo bébé Gouti asala voice a expliqué bino que non ma scénario wana donc quand nebo monta ki scénario à bébé Gouti vous êtes aussi capable de monter scénario à libala kobota na yonde et ça que mukile tele mamukile bouger les sous-soutés mukile pende tele mi le monde s'arrête pas kobota na yonde ça que mukile tele mamukile bouger les sous-soutés le monde va toujours fonctionner tant que ce monde sera monde attends au boti et qu'on influencer rien la vie à mon tour dans un jour on a mamia tin qui fort à démarrer dans des mots saranate alobi pena il faut qu'il n'a pas ça comme bota pena pas ça là et pena césarienne patati patata ayoka pena pas nenge za la ramewana etalinga ngututé
kobota na yo na osala ngo palabre te tokoyaka koloba ndenge yo mesana kofinga bamama ya bato ndenge yo mesana kolobela bavie ya bato tokosala mpe ka baémission tokoloba moto akopekisa moninga te nayesaka bino insulte na bino oza na nini sante malonga te wana mikolo baonyongo na mafoko na sante na teso sante na ngai na ndenge nini sante malonga te awa na beti mwa vertate na nga mwa vertate na nga 5000 na beti na nga na okina ngo ka bongo soso alaki eloko ekoti na mongongo na ye mais tant que j'ai des queen néné là na nsima na nga tant que naza na bamariam badimu tant que naza na badidine triple n tant que naza na banino mongo donc rimasenga ati oyo tuna olingana la timba osalelanga tant que naza na mamu Yvette Kalombo wetu mama na Meshak na bato tu baentouraka ye naza très à l'aise nayebi kelo boye ebangisanga te bamessage na bino baattaque na bino diabolique tout ce que vous allez faire pour attaquer les gens bobangisaka ange kaka bobotolaka evoa na ye ekendaka ezongaka esimba te toza na bino veille tongosa soki oleki na émission na 12h au Villepande Yvette Kalombo petit singe nga na kolokela yo na 13h nayebisa yo que tu ne vaux rien oata na niveau ya linzaka Yvette Kalombo te ovandaka chez les parents ti lelo wana eloko malonga te bamona monango na bakapela un petit mendiant na kapela a osengasenga balaa ok kota bato batumaka bangulu wana osangisangisi bangulu ya ba 5000 osangisa ngo ovanda osali staff na kapela bamonaka yo à part kozala mendiant kosenga bato bagage ntelo wana ngo te do yo à part koleka na YouTube kofinga bato kosenga à part cagnotte yo okosala pe musala pe aussi pe $100 na ndenge ngoni mso to travailler pe des fois osala pe boulot mo cop mo pas sur le plan intellectuel on se défendre aussi au moins $100 à la fin du mois aujourd'hui à part YouTube à part internet les beaucoup comme ça une église bolega mikolo nyonso et puis bolega avec des mensonges pour mentir aux gens bolega pas pour ne pas dire la vérité aux gens vieux dans niveau Yvette même balé ka Yvette chobalami Yvette ya mibali même biso ba américain engagé pemena Yvette aux na niveau nani aux na niveau ya nani to sala yani la vie au coin près au muto ko jalouser no Yvette avani pena boye a jalouser janvier pour avani to yo so mona émission ni o Yvette déjà sala ningo bofinga ka femme insensée patati patata ba zozo ainsi de suite au so mona ko ni Yvette avani sala l'émission un mot boye ka personne parce que Yvette mutatindi mami na bino a monter ba scénario Yvette mutatindi makinga bois asala o ya sala po a prouver mokili makambo reprouver mokili simba soute quand tu fais des choses pour reprouver mokili simba na ngote et so pa bino pene ebeta bino pene mama na libanda ezaki mo mise au point mokenda bando sala biso to na veille to tala kazemi à l'express suite nango place au suka namonaki déjà bakomosalela ya Myriam bango soka zana pena ebite déjà komi ko attaquer bango déjà awacha bango fait bango ya osala pe émission ya Myriam zala mukolo tika makambo bango moko kutu kotena bango moko esangana bango déjà lingi panzana bakele déjà lingi panzana po balembi pe lukuta balembi pe ko défendre mama lukuta c'est la fin qui justifie les moyens mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ça ce n'est que le commencement scénario à la montée, Zemia à l'express. Et la fin, on attend quoi? Nous avons un niveau mon Yvette. Le niveau intellectuel, la beauté, la forme, la tout. Mais il y a moi, sur le niveau mon Yvette. Et là, moi, mise au point, mon Boganka, dans le Belayo, petit singe, dans le papier en général. Qui est au Salawana, Batobasima Bessana déjà. Le Kouta, bien, on va inventer le Kouta. Beaucoup ça sonne les accords sur les habits sonne les ongles habits donc je n'ai pas beaucoup à dire sur ça on a encore clôturer speech dans la loté tu as invité surprise dans la ville province à Kinshasa dans la grand P influenceur monene na madame nae super le coup super à solo et baraté madame Exodi madame Kaba Exodi. Baza on a ville province à Kinshasa, Bayamba Maké pas gouverneur de la ville Gentini Ngobila, Bayamba Maké pas culture ministre de la culture et art, Bayamba Maké pas président de l'Assemblée monsieur Mboussou Kodia. Bamoussou va lobby un voyage privé. Bamoussou va lobby et ça voyage moko ba qui basa la campagne sensibilisation pour la Kinshasa Bopeto. Est-ce que tu l'important? Le gouverneur de la ville a bien ici Bango.
Est-il important de débourser un montant pendant qu'on a des artistes locaux qui peuvent faire ça? Ce que ça voyage privé, on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir à Kinshasa. Il y a le numéro 1 de la ville province à Kinshasa à accorder l'hospitalité. Mais si c'est un voyage sur invitation à hôtel de ville, s'ils ont voyagé sur une invitation à hôtel de ville, on a battu ceux qui viennent de Bourgogne, mais avec qui tenait balancer bango image wana ya grand P, nandenge bayambaki. Et comme ça, à travers l'image, il y a un grand P. Tu clôturer pe mamour émission sur lelo mbote na Queen Nenela, mbote na bandeko tout balingara avema ya télévision, maman Anastella Fraser, maman sociale na pêche mbote, Mariam Badimou, d'une triple N, batu tout balingara avema ya télévision, wa tellement ébélé que je suis na bani kotanga ba combo ba mususu ba ko jalousenga. Bonjour na vienanga Dani Mbumba from États-Unis. Vio Solara bien appétit na États-Unis Kabola bisoté na pêche beauté ceux qui bolandi image à grand P bo s'abonner massivement à la chaîne na biso bongo to kutani balasi ma ciao grand P et wana bolanda grand P. Ça c'est madame la commissaire à la culture. Ah, sorry. Oui. Allez-y, c'est ça. On commence au restaurant. Faut ça. Vous êtes venu de Guinée? Les impressions sont très bonnes. Moi, c'est pas ma première fois. Avec les sapologues là, non, non. Il est venu avec surtout en 2019, hein, 2019. Quand il a chanté avec Exactement, vous connaissez. Donc après, ils m'ont contacté pour son concert. Comme ça, je suis allée. Il est venu à Abidjan. Oui. Avec son manager. C'est vrai. Waouh. C'est bon. Aussi les artistes. Et puis après, il a lancé ses affaires déjà en Europe à l'époque, où les Africains peut-être nettoyaient, balayaient, travaillaient dans les hauts, mais lui il avait déjà une grande ne stresse pas comme ça, non, il est habitué. Ça même pas peur. C'est que déjà tout ça a un contact comme ça. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Parce que je ne suis pas ici. Je suis venu la visite. Je suis content pour l'entrée. Je suis venu l'invitation de Noël. Je suis content avec madame. D'accord. Je vais le protéger. Je vais le nommer à lui. Parce qu'il est reconnaissable. C'est ça. Congo, c'est la famille. Congo et la Guinée, c'est la famille. Juste ça, c'est bon. J'aime mon pays. J'aime mon chemin encore. C'est ça. Et vous venez de nommer à lui. Beaucoup d'argent, beaucoup nommer à lui. Beaucoup de protège. Il le protège. Merci. C'est pas ma première fois. J'ai déjà été en 2017, donc j'adore Kinshasa. Ce que je peux dire d'abord, c'est un grand merci au gouvernement. C'est honneur qui nous a fait de nous inviter.
Tout droit.